Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'Agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer partout en RDC. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le mininga. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage, je deviens rage. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai eza bino yango lelo na ye ko présenter bino ndako moko na yebi ke bokozepela nango makasi eza na ndako ya monene ya 3 chambres na se na ba 2 appartements donc yango da tokomi bomona libanda ndenge ezali tozolinga tokotana na kati tokota na kati voilà donc atwa na kati totala ndako yango oyo ketch oyo moto voiture oyo moto akumbaka yango aza te donc abimi na contact moyen tolongola yango eza te mpo tolakisa bino ma en exclusivité ndako ndenge ezaleli mais déjà nayebi ke boye tozomona tozwa idée donc ndako oyo eza en face na biso oyo ezali ya 3 chambres donc moni lopango nde eza bien pavé. Le pango est bien pavé, mon portail. Donc, on y a parking. On y a parking. On y a pesa moi idée. Donc, on y a pesa kilo man parler parking yango. Ebi ke Torobaluka. Donc, belé baza daya ko sepe là. Donc, dans le baki ndako ya se eza ndako ya 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Izawana ya donc yango place ba kolo nango ba fandi yango moni ndenge ezali donc ils ont peinture sika ils ont vraiment bien ils ont masika et puis pour moni ndako de continuer mon batol ba plafond ils ont propre ma tout ça qui toko mais na ebi kebele ba otuna bazomi tuna ba mon escalier wana et ça nini wana tolobela yango après to présenter na ndako oyo to lakisa bino na beauté ndako ndenge ezali ndenge ndako eza soin de ndako eza chic donc palais oyo eza 3 chambres salon cuisine 2 salles de bain et puis to betali solo ya escalier oyo mati likolo omonde mateli et puis awa tozomona donc ndako eza awa en étage ya niveau moko. Donc, ndako oyo omona ils ont 2 appartements dans les colos ils ont appartement à 2 chambres salon cuisine simple donc cuisine ils ont monene toko créer pe toilette na kati donc et puis na scène yango tout ça dans ndako chambre salon donc tu te comprends bien oyo to moni ils ont un escalier oyo ils ont des ndako donc oyo les colos ils ont 2 chambres salon cuisine. Et puis oyo ya se obomona na se awa baolamba babilo na bango eza wana moya o filmer ya te eza chambre salon donc abomoni ndako nde continue to baluka tina sima bomona poto lobaki mikolo to laksa en exclusivité donc tina sima donc lupango oyo eza 11 mètres sur 25 na bandeli lupango eza na 11 mètres sur 25 donc na 3 ndako balok na 3 ndako munene oyo to baluki tina sima o bianderi bomoni batiyo nde ezali ba installation to ezali o na sima ya ndako donc ndako munene oyo to na sima a eza 3 chambres salon cuisine 2 salles de bain et puis ndako oyo bomoni en étage wana ezali
il y a les colosses 2 chambres, salon, cuisine. Et puis il y a C, et chambre, salon. Donc, tu remata pe kuna, tu beta moi tour, la sabiso po, d'autres peinture, locataire à sika à juana, et tu remata, bon, mon qui ba peinture. Donc, le pan au bachango, $90,000 à discuter. Na bandeli, le pan baché, $90,000 à discuter. Le pan ezali na commune ya Mongafula, CPA Mushi. Donc, eza na commune ya Mongafula, CPA Mushi. Donc, CPA Mushi ezali pembeni ya commune ya Ngaliema. Donc, tokolo beza pembeni ya Mbinza Pompage. Voilà, pour une bonne compréhension. Donc, CPA Mushi ezali soko za na Kitambo magasin. Baebi kanzela Kitambo magasin. Aux en ville, aux Kitambo magasin, à partir de Kitambo magasin, aux taxi ou moto, oyo et kende pompage. Donc à partir de pompage, on a nyonso on a so 4,50 CPA Mushi. Donc place le pan oyo ezali 11 mètres sur 25 na ndako monene na 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. À likolo na bagi to romata, ils a appartement baocha peinture, dans locataire en quota, ils a 2 chambres, salon, cuisine. Donc ils ont un toilette, mais toutefois on peut toujours modifier pour créer. Et puis na C yandaku o to anandaku ya chambre, salon. Na bandeli to ana commune ya Mongafula, non loin il y a saut des moutons, il y a pompage. Donc non loin il y a saut des moutons, il y a pompage. On a Tobi Malibanda, Bimina Balabala. Donc awa to la carte CPA Mushi, Mongafula, Kitambo. Donc à 5 ou 10 minutes il y a Kitambo magasin, aux a saut des moutons et pompage. Et puis à 3 minutes ou 4 minutes aux a na Lupango awa. Donc CPA Mushi, non loin, non, pas trop loin, il y a saut des moutons, il y a pompage. Donc bachango $90,000 à discuter, 11 mètres sur 25, na 3 portes, il y a locataire. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.